Matondo mingi na bandeko balandi bonso ya 3x radio sans effet.com radio ya Bingambe lelo tozali na Ingambe ya solo tolobi ba combattant bazali mais na kati na combat otozali na Bingambe na yambi moko ya Bingambe na kombo na Jino ile panga nzunguzi tende pilipili wana kotisa malamu na lolemo so yo na mbebo yo motoko yeba tozali na émission ya sikato ko benga 30 minutes avec Mama Lumière Gisèle Longa 30 minutes kakato ko sala makasito bunda bunda bongo na yambi mwana mboka Jino Will motune pa na ezali Monsieur Chen Tshisekedi soki ye azalaki Monsieur Chen Tshisekedi na ngongo ezali ya ngaka salabuni po balobi Etienne Tshisekedi nde moto azali considéré lokola l'opposant le plus célèbre en République démocratique du Congo oyo akoki kosala ete pasi tozali nango lelo tosilana oyo akoki kosala ete makambo tozali nango na ba Rwandais tosilana to yepe moto akoki kosala ete makambo tozali nango to dindi obe na libulu jubulu banani ba kolo bango ezali ba combattant ba résistant ba diaspora ba kombo nyonso bino boyebi ba bengaka ba imboka ba ko bundela mboka na kati na bosembo bongo tozali na moko oyo penza mongongo ezali ekasi tenor okoboya yango balobi kende dinda osala mokili na yo Papa Jino Will soki ozalaki Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba olinga kosala nini na situation actuelle oyo tozali nango na kati na RDC malobo mboka yo remercier yo mingi na temps oyo otiaka po na kokoka ko disposer ta na yo po na tina ya bosomi ya bana ekolo Congo merci mingi po na etando eke oyo to bengi radio sans effet donc koloba ke ba effet nyonso atelekisa ekomi koleka te kopesa nga maloba ezali esengo mingi po na sepelaka kokabola na bandeko liboso na yanona na motuna na yo nalingi na avise bandeko bandeko bazali kolanda biso mingi bayebi koleka oyo biso toyebi mingi bayebi ata eloko te par rapport ya oyo biso toyebi esika nyonso bino bozwami boyebaka na kokoka kokota na kati ya makanisi na bino te mpona koka korépondre oyo ekosatisfaire ba connaissance na bino to ce que vous pensez to ce que vous attendez nakoloba oyo nga nayebi nakoloba oyo nga nazokanisa naza libre ya m'exprimer selon entendement na ngai tokoki kozala totangi livre moko tokoki kozala tokoti classe moko mais soki tosali test moto na moto azalaka na cote na ye par rapport ya niveau ya appréhension c'est-à-dire non ko comprendre te mais ko appréhender ko analyser likambo yoki nalobi boye pamba te parce que nalingi te bato bakanisaki na kotanga makanisi na bango po mingi ya makambo tokoloba na kati ya réponse oyo ezali na bato oyo baviva yango ezali na bato oyo basala yango ezali na bato oyo basalaka yango tilelo la personne de Papa Tshisekedi ezali d'abord personne morale physique et puis personne morale azala ba personnalité mibale azali koincarner vision ya bato ebele oyo bazali simanaye c'est un être humain qui peut commettre des fautes des erreurs et puis aye ko corriger yango na sima pe mususu a corriger te mama ndimo pona ko répondre na place na ko mitia na place Papa Tshisekedi d'abord nga na kolinga yango te na kolinga yango na mitia na kati ya pona ete bande ko limbisanga na za na 30 minutes toza na 30 minutes je peux pas Matondo mingi na yebite eloko lini ezwinde ko ngai panga Jino ile kasena ngonga moko akozonga poete toyeba pinza kobeta na esete soki azalaki Monsieur Tshisekedi wa Mulumba alinga kasala ni na situation actuelle otozali nango na kati na République démocratique du Congo ndeko Jino Will ozali wana tozongiselo maloba Matondo mingi oyina maloba merci. Je ne me mettrai pas à la place de Papa Tshisekedi d'emblée, simplement parce que yé azali politicien, azali résistant. Na concept oyo Papa Tshisekedi azali politicien. Na kati ya politique, ils ont ba paramètres ebele onga naza juriste na koyo koloba pendate. Et sengaka ba négociation, et sengaka ba concession, et sengaka ba dialogue. Et sengaka biloko ebele et salaka que il faut boyer bako négocier. Un politicien azalaka ennemi ya moto o azali na pouvoir te bazali ba adversaire. L'un ne peut pas exister
c'est-à-dire dans un pays qui est considéré comme un pays démocratique, la République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait une opposition. Il faut qu'il y ait des opposants pour Tokokisa et Lokobabengi, la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'opposent, il y a des gens qui peuvent amender, il y a des gens qui peuvent décider, mais ils ont un bateau, l'opposant se bat pour récupérer le pouvoir. L'opposant rôle naezaliwana pour nakolakisa oyo muninga zo sala biente toujours dans le sens ya kokoka kobongisa. Soko taliba mikilio tovandi ya poto pour ne pas donner l'exemple, bien que l'exemple ne soit pas une bonne raison parce que la comparaison n'est pas raison. Okomona ke ba démocrate na ba républicain en États-Unis, baza ko bunga na baza ko pota pota. Mais quand il s'agit ya kokota na ba intérêt ya moka, bazonga ka mutu moko à la minute, ba vandi mesa moko ba sololi ba zui ba kamati décision ba doter yango ba passer en action. Donc quand na biso to mi trompaka, o kamati moto ya zalo kolanga résistant. Et quand je parle de la résistance, je fais une parenthèse, et il dit que le bâtiment moto à Joakamando qui a que non, tu peux résister contre quelque chose sans que tu puisses avoir les armes. On dit que le Bakenga n'a tellement dans le bac. Aussi longtemps que j'ai pris conscience que Mbo Kananga est sous occupation. Politique est alingate. Je n'ai jamais fait la politique. La commune politicienne du fait que je parle de la chose politique, je suis dans les actions à caractère politique. Mais Nazali, que ça la politique, je fais la résistance. Nazali, côté mais sa peuple congolais a conscience que notre pays est sous occupation. Notre pays n'a pas un problème politique majeur. Na minute, problème yambo cannabis, c'est occupation. Et l'occupation utilise la politique pour la conduire, comme ça légal occupation na kati yambo cannabis. Et nos politiciens, en commençant par Papa Tshisekedi, bazali conscient. Mais vous ne comprenez rien de la politique. Et il dit que vous avez même de quitter au yebi makamboli kakana kindo quitter mutu wana bino bozo kanza kufi akufiti azana bomoyi mais bino bozo mone bembe na mabele. Donc pour comprendre ngo faut zalandoki. Donc pour comprendre la politique, ou comprendre que ennemi na yo azali simple adversaire, bokoki ko deal na ye, bokoki ko swana na tongo, na poko buvandi bo collaborer, bokoki ko kabula misolo, akoki ko futa yo, okoki ko travailler na ye, mais il reste ennemi. N'est-ce pas que dans l'autre, na kati ya Congo tozali na opposition et que opposition na biso bazali ko jouer rôle nabiso, c'est-à-dire que nous avons délégué ce qu'on appelle des opposants congolais, bazala lokola batu bazako sala combat, il y a résistance nakati, mais bazali ba député, ba dépendant de quel gouvernement. Papa Tshisekedi lokola zali opposant. Est-ce que nous savons qu'il y a des fonds qui sont arrêtés selon la constitution nakati ya mboka nabiso où les ali pour na ba opposant na ba parti politique na ba ko fonctionner et que mbongo wana utaka wapi na gouvernement. Donc, moment lumière, comme il tient la place à Papa Tshisekedi na qualité il y a résistant, ou il y a que Mboka na ezali sous occupation, na koko ma jamais politicien, je ne me mettrai jamais dans sa peau, parce que na koko kakosa la oyo, na lingité, parce que politique ezali ko sengangelo komususu. Na kofongola na moi lombango. N'est-ce pas que depuis un certain temps, le Papa Tshisekedi, avant 2011, depuis 2009, parce que moi j'ai commencé le combat en 2009, Papa Tshisekedi avait un langage de décideur. Je vais voir les décideurs, j'ai parlé avec les décideurs ont décidé, ils nous ont donné des garanties, donc comme ils peuvent sûr, tout le pouvoir. Papa Tshisekedi, à travers son langage, a montré au peuple congolais que pouvoir est où tu as un peuple té. Pouvoir les alakayaba peuple té, pouvoir les pesamakana peuple té, pouvoir les anapona peuple té, pouvoir les alakanama boko yaba décideur. À travers ce langage, il y a koyebisa mutu oya zope so pouvoir, mutu oya délégué yo. Évidemment, en ce moment que je suis en train de parler, peuple ni na vota, Papa Tshisekedi pour comme opposant. Évidemment, mais il parle au nom de ce peuple, le peuple d'abord, n'est-ce pas?
et à lobby de décideurs. Et il dit que papa Tshisekedi d'abord l'acception la politique, ce n'est pas toi qui décides, il y a des gens qui décident pour toi, opposant à Nomakaye, opposant à Pesakaye pouvoir, opposant à Tindakaye, opposant à obligé à Kaye. Maman de lumière n'a qu'au place papa Tshisekedi ndemini ta unayebi que oya sala kayu takepa na été. Oya nyoso ya sala kapon na peuple congolais, ce n'est qu'un slogan. Slogan au peuple congolais à Zelaka. Eza lokolo zo ibsanzeta manga ke bozela nzete obokomone ko bota malala. Tout en sachant que le pays est sous l'occupation, na moko ya opposition na biso on ne parle pas de l'opposition. C'est un langage diplomatique, il faut avoir la diplomatie. Dis-moi, toi tu ne comprends rien, ça c'est la diplomatie, on ne peut pas tout dire, tout cru. Mais Boyo Kakete Alobakatorozong, c'est un Rwanda, oui, parler, oui c'est bon, mais l'amour n'est pas dans l'abstrait, c'est dans les actes. Tant que le baïzol comment nos opposants ne parlent pas de l'occupation. Même officieusement te reconnaître que mo cannabis ezali ko kambama na occupation puis ezali ko kene na balkanisation. Papa Tshisekedi comme je le dis, azali politicien, azali ko sala politique ezali ndenge moko na résistance te, biso tozali ko sala la résistance et que ba politicien tozali ko travailler na bango en commun accord juste parce que bango bazali lokola ba porte-parole na biso au plus ya peuple oyo azali ko croire na bango oyo azali ko landa bango oyo azali ko yoka bango biso tozali ba autodidacte na la chose politique to côté to comprendre que notre pays est sous l'occupation to kutani na ba résistant ba patriote to sangani to kutani na ba politicien na biso to travailler na ba politicien na biso to memi langage de la soulèvement populaire au ezali l'article 64 ya constitution na biso pour être ba politicien na biso bango muto bazali ko jouer le rôle et amplificateur bango muto bazali ko servir de pont entre l'opposition combattante au esangisi ba combattant ba résistant ba patriote nyoso l'opposition politique parce qu'il y a résistants patriotes, nous avons les aspirants candidats aux élections de 2016 donc la politicienne Bazali, cette opposition qui s'est formée dans la diaspora comme Ekoki qui représentait Bisso auprès de l'institution, il y a un Bisso institution extérieure, la même opposition qui s'est formée, to s'est mobilisé, to metchaki entre guillemets, si mayaba homme politique parce que tous allez que ça na bango confiance, ignorant que bango musala o biso to sengi bango, ezali a corréler message na biso na peuple congolais azali privé information ou azali privé à média ou internet pour na ezali riche comme bango ba yoka kana sima na bango bakoka ko passer message que moko ezali sous l'occupation et que tous allez ko kende ko bouter l'occupant Nalibanda. Mais le message a été transformé dans quatre avions ndenge bazo ke malem bava bateri na Kinshasa combo ya occupation et longue message économique tozali ko kende ko bengana Hippolyte Kanambe alors que la personne physique d'Hippolyte Kanambe ne constitue qu'une goutte d'eau dans l'océan ya occupation. Soki olongoli Hippolyte Kanambe, otiki Azaria Surubero, otiki Makenga, otiki Runiga, otiki Kondabatware, otiki Kamere, otiki Kengo Adondo, otiki il va falloir tellement ébélé. Jeannette Kabila et tout consort. Yebisango changer quoi? Parce que eloko tozobo sanati faire partie de la personne physique du Hippolyte Kanambe, oui. Eza lokola nyoka ya mitumi sato soko kati mutu moko nyoka na kokufate mais la chose est que ça que akokoma déséquilibré complètement okoki kozwa moyen ya ko maîtriser faisant partie Hippolyte Kanambe ko bebisa ba données ebelé il y a occupant qui est une personne morale, hein? L'occupation est formée de beaucoup de gens. Et c'est une occupation internationale où ils allaient conçu la communauté internationale. La communauté internationale où ils ont connaissance, Nassima, la corporation. La corporation est une communauté internationale. Communauté internationale est une communauté, communauté européenne, communauté africaine, Nations Unies, UNESCO, tout ce que vous voulez. Et ça, la communauté internationale. Alors que nous comprenons que notre pays a subi une justice internationale. Notre pays est sous l'occupation internationale. Papa Tshisekedi a lobby les décideurs entre guillemets font partie de la communauté internationale, tout basé partie intégrante de la communauté internationale. Ce sont les mêmes personnes qui ont une occupation, les mêmes personnes qui ont lobby au remplacer. Donc, au remplacer
pour osala musala oyo prédécesseur na bandai ko sala. Est-ce que ça répond aux aspirations du peuple congolais? Il ne comprend jamais rien. La différence, oui, différence c'est que biso ba congolais to yebi ke mboka na biso ezali sous occupation et que mboka na biso ezali ko kende na balkanisation. Bato bazali ko sala yango bazali la communauté internationale qui s'est attachée derrière le rwandophone, les ougandais, les temps basali kliko babengi la CIET, comité international pour l'accompagnement de la transition. Nous pouvons occuper Congo, pour kata Congo, ba créer les biso AFDL, RCD Goma, CNDP, PPRD, na M23. Basali ba mobulu wana pour bakamata ba criminel d'hier. Ba criminel nyoso bazo boma ba congolais, bo uti komona mususu na Katanga. Mutu nyoso aza mindu ki aboma ba congolais, ba kotisia na kata clic. Donc mboka na biso ezali dirigé pas que de criminels. Il n'y a que de criminels. Les mêmes criminels au Congo, bazo benga bango ba rebelles, ceux qui bazu mandu ki ba balo yango pa ba américain ba benga bango ba terroristes. Mais quand il s'agit de l'Afrique, comme c'est la communauté internationale qui travaille derrière ces rebelles-là, bazali ko benga bango ba rebelles. Et pour ba doser bango, il faut ba signer ba document, ba yokana, ba vanda, ba dialoguer, ba kotisa bango na kati ya gouvernement. Banda na la tête ya mboka na politique kanambe na bango nyoso tina se bazali bato babengi ba criminels qui ont massacré les populations congolaises hier ba ondekani na bemba ou azali na prison lelo. Tant que moni sikotoki côté opposition, tant papa Tshisekedi abandi ko kutana na bato akutana kina banani na yeba kabakumbo na bango malamu te bokolimisa. Mais c'est tout le criminel d'hier au bazali ki bakonzi ya RCD, CNDP, bangonde bakutana na papa Tshisekedi, bangonde bakomba opposant. Tous qui ont participé dans le massacre, il y a peuple congolais, opération Likofe 1, 2, 3, opération Mukungubile et j'en passe. N'est-ce pas Moïse Katumbi? Tous qui ont financé des rébellions, n'est-ce pas le frère de Katumbi? Le Bazali Banani, opposant, Pende n'a pas Tshisekedi. Maman Lumière, voyez la différence entre ceux qui nous tuent et ceux qui se passent comme des opposants. Voilà la différence. La différence, c'est que bato mosusu ba mibengi opposant na bazu pouvoir te pour ba continuer musala ya communauté internationale. Donc ngai djin maître djin na comité na po ya papa Tshisekedi te pour soki na métier na po ya papa Tshisekedi na kokoma combattant. Je vais dire au peuple congolais que lelo ndenge to bimi awa nangai na bino soki Hippolyte Kanambe exterminé bisote. Et quand je parle d'Hippolyte Kanambe, je le prends comme une personne morale. Personne physique, ce n'est qu'une goutte d'eau. C'est-à-dire tout le système doit partir. On ne peut pas s'asseoir avec Makenga Runik, on ne peut pas s'asseoir en commençant avec les Kengo Adonoto Yebimboula Namoula Kebazobo Misaba Congolais. On ne peut pas s'asseoir avec Moutoloko la Roubewa, Bovandi Bozo Solola Naïbo, le Biazali opposant, alors que c'est un occupant. Ceux qui n'ont pas place à Papa Tshisekedi, Mokolo a quitté un avion, où est belé à masse et yelakaye, alilaka sala lokola nani Ayatollah, tango zonga, a combine aéroport, basi ba yokani na champ d'Iran, mais tango a combine aéroport, a ebisi peuple, kaka ndenge na kiti awa, tozo tambola na bino inde titozu bokonzi. Ako isamboka wanate? Kaka ndenga kitaki na fulu wana mama luneto lekaki awa radio sans effet tolobi lokola a raté occasion oyo to komi pante komi kokita bande ko nangi ko sala ba révélation to ba prophétie awa te to tikala na carte moko to za ko beta carte rouge bongo siko bo tomboli carte rouge bo lakisi joueur alobi na ko bimate oya Monica ze lombe ya osimbanga je ne sors pas. Carte comme la bino, et ça papier comme la bino kilo na liboko hein. Aux allez le bitre, aux hommes ça on a poche hein. Bande qu'on a eu décourager le peuple congolais, tout a déjà déterminé, ou azali sima papa Tshisekedi. Mais bon ça là très attention. Étant donné que papa Tshisekedi a ça la volonté n'a été, a ça la volonté à décideur. Le même décideur na minito bazako solo là. Hippolyte Kanambe est en train de pomper aux États-Unis à travers BGR. $875 000 au Azopé Sabango par mois pour Baluka moyen intercaler par résolution où ils ont supposé et Bimapo Nakata ba résolution on a 38 personnes y compris Hippolyte Kanambe azali considéré comme terroriste. Ce qui ba résolution on a Nations Unies à Bimisi Yango Hippolyte Kanambe va tomber. Hippolyte Kanambe ne va pas tomber grâce à l'opposition. C'est là ce qu'on a bandako kita mama lumière natikal na minute bonne.
Tika lo bena 10 minutes, 5 minutes et kotika la yanga toke na oui non. Malubomboka. OK. Nanga fongo la brèche. Na moi muke banquete biso to sali ba bureau to côté place to beti malobana biso zali évangile te alléluia amen o bakoki koyoka bayoka o bakondima bangima ba miloko nyonso botamaki ba Genval tout ce que vous voulez, il y avait la main des Américains derrière. La raison pour laquelle vous comprendrez que tant bakendaki na Genval réunion il fallait salama na Congo et salama na Pokwa. Pendant toute la journée, il y avait période qui était en contact avec Papa Tshisekedi. Parce qu'ils avaient une initiative, il y a l'Américain. Les États-Unis battent mis contre Hippolyte Kanambe. Nations Unies influencé les Nations Unies parce que les Nations Unies sont contrôlées par les États-Unis. La communauté européenne va coopérer parce qu'en grande partie ce sont les Juifs. Hippolyte Kanambe balingué les sous-soutés parce qu'Abomi va Congolais belité. Non. Hippolyte Kanambe balingué les sous-soutés parce que c'est un tueur, Aza machine à gan. Non. Hippolyte Kanambe balingi était parce que autour il y a Hippolyte Kanambe. Batu nyonso bazali pembe na ye ba périer. Batu nyonso ba fonctionner ka pembe na yo bazali na misolo bazo composer 70 milliards de dollars. Bande qu'on a répété 70 milliards de dollars où ils ont véhiculé dans le groupe il y a Hippolyte Kanambe. Ce groupe est de plus ou moins 45 personnes où bazali na misolo ya makasi et ça la totale il y a 70 milliards de dollars. Ça c'est une parenthèse. Bah généraux à Mobutu va fonctionner exactement dengue batu ya kalaba mandai ko fonctionner. Elingi koloba banzimbi babaramoto bangwanda tout ce genre là était en train de faire du trafic nasima ba libanais ba pakistanais ba indien bazale ko sala ba trafic il y a manduki ba trafic il y a biloko ebele ya ba ivoire il y a or il y a diamant tout ce que vous voulez. Lélo Hippolyte Kanambe est parti avec le même système. Bande konaye to ba camarade na ya kola na bango na ba Tanzanie na Zambie na Rwanda na Uganda. Bangonyo surtout ba créer clic moko il y a plusieurs personnes autozali na nombre na ngote bazali ko véhiculer à travers ba minéraux bazote kanase ya mesa 45 milliards par an aux États-Unis en contrôle na ngote. Alors bourse il y a États-Unis et dépendant en grande partie de la réserve il y a or. Alors que or il y a Congo ils ont tellement ébélé et saturé le marché il y a or et ça dit que bourse il y a États-Unis ils allaient toucher économie na bango et comme baloté à cause il y a minéraux où ils ont bimana Congo ba investigation wana FBI na CIA ba sali ils ont bango 4 ans pour découvrir que Hippolyte Kanambe na sima ya ba généraux na ye na batu mususu ba commerçants mususu y compris moto bozali kobenga Moïse Katumbi ils sont en train de véhiculer 45 milliards na nzela ya koteka ba minéraux aux États-Unis na contrôle na yango te na suka na ngo ba ye ko yeba ke mandoki mingi o Hippolyte Kanambe na ba géolien na ye ba sombaka na Ukraine na Russie ezali ko se retrouver na maboko ya batu ya bilamba ya PDP ya mandef. Ça cause un sérieux problème. De deux, Nord-Corée azalaki na possibilité d'embargo akoki ko sala lisusu ba commerce mususu tetana biloko mususu donc moyen à importer uranium ezalité alors que le Congo est en train de fournir je crois 85% ya pur uranium na yebi ba kombo nango ba terme na malamu te na za chimiste te bolanda yango na vidéo na sali avec le professeur Bamba. Explication c'est clair et c'est documenté ou alingi ba document otindele ba document le Congo à travers Jeannette Kabila ba sala qui trafic moko avec les Zimbabwe ya côté que la Nord-Corée ba uranium il sali que a sali test na ye oyo azalaki causer la 5e test il y a un missile na ye ou américain bazali ko bang Matando mingi Papa Gino Will sorry penza 30 minutes avec Maman Lumière 5 minutes etikari yanga tolandio na katina bokebi bon so to kosala na yo suite il y a 30 minutes avec Maman Lumière kastoke na ba question et réponse oui non kaka na oui na non Papa Gino Will n'est-ce pas Papa Etienne Tshisekedi Azali le père de la démocratie en République démocratique du Congo? Non. Parce que le Congo n'est pas un pays démocratique. Oui, Torokenega na oui non. Papa Gino Will, Papa Etienne Tshisekedi est un politicien patriote. Il a vraiment l'amour de la République démocratique du Congo. Plus ou moins. N'est-ce pas Papa Etienne Tshisekedi Azali, politicien le plus maboko pembe na kasi na RDC ayiba tembongo ya mboka? Non. N'est-ce pas Papa Etienne Tshisekedi atie Kanambe
KO pour Kanabasa na piste de sortie. Non. Papa Etienne Tshisekedi azali mutu oyo azali humble pe alingi peuple congolais ba combattant batonyoso a dialoguer na bino facilement et puis na ba politicien mususu. Oui. Papa Etienne Tshisekedi azali mutu azali na relation ya malamu na extérieur ya pays pe azo représenter Congo na kati na libanda avec beaucoup de crédibilité. Non. Papa Etienne Tshisekedi azali mutu oyo peuple a landaka message na facilement. Oui. Discours politique ya Papa Etienne Tshisekedi ezali positif. Non. Papa Etienne Tshisekedi n'est pas tribaliste. Je m'abstiens. Papa Etienne Tshisekedi aza moto azosala ete République démocratique du Congo ebima na kati na pasi oyo tozali na yango. Non. Matondo mingi na bande commence oyo balandaki biso ezalaki bongo mobundeli na ekolo Maître Jean Will, autrement dit Panga éveil patriotique. Ba oyo penza bolingi bolanda na kati na bozindo bolanda kaye na éveil patriotique ba vidéo na YouTube bokomonda ndenge nini ya kobundela mboka soki po lingo yo kaye na bola yi na kati na débat oyeba ndenge nini mayele na yeto kaka landa na 3w radio sans effet.com ton à 30 minutes avec Mama Lumière Gisèle Longa. Topesi ye matondo mingi na makambo nyonso alobi c'est vrai azali na ibele ya koloba mais akoki koloba nyonso te po aza obi na 30 minutes. Mama Lumière alobi mais tokozongisela ye maloba po na 3 minutes etikali ayeba penza kopesa résumé na ye ya 30 minutes avec Mama Lumière. Papa Jean Will malobombo kayo sa la conclusion émission matondo. Merci mingi. Nalingi ko pesa maloba nanga na ko remercier yo pe na bande ko nyonso balandi biso. Tout ce que je viens de dire ici ne m'engage que moi. Moto nyonso amoni que et bongani na été à l'écran radio sans effet après sa version de fait na epé makanisi na et ko aider biso nyonso na ba paramètres tozo manquer to ko ko sérieux ajuster. La réponse nanga pe mituna nanga na répondre ngo par rapport il y avait information ngana zali na yango considérant que Papa Tshisekedi c'est un politicien et que politique ezali le contact politique ezali négociation politique ezali manigance politique ezali tromperie politique ezali escroquerie à peuple pour avantage ya batu une certaine classe de personnes. Les lignes qu'on battait que Papa Tshisekedi azali diable parce qu'il a sacrifié pe vie na yemingi pour na kubundela Congo mais azali kubundela Congo étant que politicien Papa Tshisekedi aliaka na bato oyo bazali ko conduire mboka na biso parce que mboka na biso ezali officieusement conduit par la communauté internationale bangonde batia Hippolyte Kanambe na pouvoir bangonde bazali ko décider bangonde bazali ko pesa mitindo raison pour laquelle le soki la communauté internationale na sima période ba IBC Papa Tshisekedi kota na dialogue lobby natango Papa Tshisekedi kota na dialogue et si Papa Tshisekedi n'est pas parti au dialogue c'est période qui a amené le message des États-Unis pour bakanga Hippolyte Kanambe rappelle le 19 il faut opposition et kota na dialogue après le 19 ce qui peuple abimi Hippolyte Kanambe abomi bango et constitutionnellement Hippolyte Kanambe sera n'aura plus la protection parce que constitution kokoya donc bato oyo bazokanela ba américain pour na intérêt na bango ba kokangaye mais ils vont arrêter matondo mingi tomoni penza ndeko Jean Will azimo kokoso na miko na ye matondo mingi ndeko Jean soki ozongi matondo tomoni ndeko Jean Will azwi kokoso matondo mingi otika lobe na 1 minute malobe pa na yo matondo tomoni ndeko Jean Will azali obe na kokoso koba ngapenda na ko kayo na kimia nyos pose limbisi pour na 1 minute nanga na ina loba que Papa Tshisekedi limbisi bande ko vraiment Papa Tshisekedi azali ko tambola selon ba instruction ya ba américain o bazali na posa ya kokanga ipo matondo mingi bolimbisi 30 minutes penza ya ndeko Jean Will et Koki. Merci mingi la bino sobola ndibiso à suivre na Papa Nabiso Jean Will. C'était Mama Lumière na émission ya Sikatolobi 30 minutes avec Mama Lumière. Tozali na système ya likofi. Oyo ba combattant balobi tozala bomoko likofi. Nde tokoyeba kolonga na kati na itumba oyo. Pomboka na biso ezala liboke esengeli penza to bundela mboka. Kasi landaka biso na radio sans effet.com. Landa ya solo omona ndenge makila ya bana mboka eko sopana bana bakobela koshoko nzala et pourtant mboka etondi bomengo
bamapinga bakoboma na place babundela peuple ezali pasi mingi makambo ekoleka na mboka na biso mboka ekomi kozinda bato bakovana na fulu bana bakoluka biloko ya kolia na kati na fulu ekosala yo ndenge nini bana oyo esengeli baboti na bango basala po bango bazwa mwa mbongo ya lipa bongo etaleli na mama oyo akolela boye elobeli yo nini koko ya boye bakoviole yango tolobi bondela po na RDC pe bondela mboka matondo mingi wana ya lelo ezalaki Gino Will merci likofi